Na telemeli milimo na yo ya mabe. Oyo lingo lakela animation ya Jet Set po il fallait okomisa no wazekwa ve na yo ya wazekwa okomisa international. Wazekwa kutu international na comité oyo okomisa sheta onga na memaye déjà. Ngai na tika makambo ekita pour na général. Général makambo soke kiti nde ya ya kangisi ko zoye. Mwende na zuye siko. Ozana cri moko na vie na yo ya succès. Cri moko. Ana cri moko kana site. Pe eza cri ya succès fouté. Ya cri po ba cri ya ba succès fou eza lokwa ba siki koko. Eloko ezo sala bango babunda bato bazongisa na stade. Kibombanda. O comprendre? Tela babundi pona zoaye. Esi la kate. Eloko esali bango basona ye. Kibombanda na ye, mobali na ye. Alukela ye, babunda katango nyoso. Nakangi. Eyaya. Lala wana pafu mamboge kufi. Mama. Même dans un maman. Kasi réponse à crit. Ça y est, tu peux ça réponse à crit, faut zong sangu, bazong sangu. Maman, on a beti kuna note assez. Ça dit y'a un apport, moi on na kati. O ya na apport on ndenge nini ngana obeta ngo maman. Et le côté oyende to zuyo to peso makam. Po biso Jet Set mo to pesa ya makam. Ba to kepe na jupe contrat moko boye na Angola na Paulo Tudilo. Na joa ba petit na nganeti Shikito Makino, na juba mwana Congo, na juba Kunzardo. Si vous fondateur zana. Soki oloba mamba bongo parce que na éviter soki ba kuyu amelaka na éviter soki nga déjà na da sheta na oye pa na ye nga na za musicien na ye ba ku ana problème à cerveau. OK. Moi té na tala émission na bino wana. Ça même vieux no quand même quoi. Non, c'est ton vieux. Non, ça veut abeta solo. Na orchestre na nga na siège na nga. Nga na gaga sobo na nga na keza misa. Ani lute ngai na ngola. Shikito kutu alinga bete na chambre na ngola. Toi dans mutu ezo sa beta mena kuyu a flashaka. Ala bosani ma mutu ya vie o bandaka na tout ça. Mais le contrat de Paulo Tudilo. Contrat Vasco non na la team ngam na banda animation ngam na sala animation tout ya la team moi. OK. O esala succès na la team. Le mama na ngaye asali ni ko abomina nyango le eye akenda kena libongo bongo nzo kosomba mayanga na mboto ale basoko alibo libinza soka za moko libinza watande makambo ngamuna yana watande makambo ngamu tuiba to balobaka ngona Kongo makambo ngamuna yana ngo. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Par rapport à l'actualité, vous tous, vous connaissez bien Ferrego à Sangola qui est pour les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Kunzardo. Kunzardo, c'est un ancien animateur de Jet Set. A évolué qui vraiment au Jet Set et puis à Kendage pas hérité Watanabe, mais tous à l'habitude il y a Rosaire de temps en temps. Mais aujourd'hui, j'ai encore une fois le réel plaisir de Kunzardo. Avec Kunzardo, on va essayer de décortiquer cette émission ensemble. On va essayer plutôt de parler
de Jet Set O Basonvolaki. Pourquoi pas de parler aussi de Mopepe, Toroso Lalisous par rapport il y a Neronabiso Bercy, et parce que Bercy a le moi trop. Aujourd'hui, Kunzardo va répondre à ses propos. Donc voilà, et on va aussi parler des Japonais Kyoto Aotero Bageno, Alagi Bongo, leader, il y a Kunzardo, parce que les a évolué ensemble, il y a patron, et tout sur la moment belé, pourquoi pas. Mais avant de commencer cette émission, le réalisateur de cette émission, Arnaud, qui nous assiste à chaque fois dans différentes émissions, et puis les caméramans de cette émission, les réalisateurs Pito et Nastaf, surtout Sims et c'est en général, Nabo Sanarate, Sims et c'est le directeur technique, Anel Kabafosset depuis Paris à assister à Rappel Bissot de fois, de loin. Un grand merci Nayo. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili Bamasatou au exercer en Abisso ensemble. Et puis un grand merci à tous nos partenaires au Batal Arabiso Nakin et puis à Libanda Mboka. Je commence par Narobanda Robo Sanate, Aline Mwimba à Paris au assistant à Bisso après Tabiso Bama jusqu'aujourd'hui Nabo Sanarate, il y a Aline Mwimba, Dr Jackson Lubanga, Nabo Sanarapete, Nabo Sanarate, l'honorable Gaëtan Kodia, sans oublier Kalala Ilunga depuis Kolwezi au Azaru Benks Bisso. C'est 30 juin, nous serons à Kolwezi pour ouverture mon hôtel il y a Kalala Ilunga boss Kalala Ilunga on a le 30 juin déjà Kalater doit s'envoler pour Kolwezi avec mon équipe tous à la bonne côté il y a Kolwezi na sanité l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos, Olivier Doumou, sans oublier Serre Moro bien Laure Manzekou la Queen na sanité Sainte Tumba au Patala rappel Bisso Naomi Kams en tout cas Bosé Belé Dieu merci Madinga Africa Info Nabo Sanarate Nabo Sanarali sous-souté Bandero Nabiso Bazar assisté Bisso ingénieur Zoé Ista donc Bandero Nabiso Ista ingénieur Zoé Nabo Sanité centre de fête donc centre de fête Nabo Sanité centre de fête on a Bandero Nabiso Ista Francine P Azarana Bisso assistant rappel Bisso Nabo Sanarate. Un grand merci à Bandero Nyos Touba Okuta dans la émission parce que aujourd'hui on va essayer de parler vraiment beaucoup parce qu'ils ont actualité. Voilà, je reçois pour vous encore une fois Kunzardo à qui déjà j'ai dit bonjour Général Etumba. Bonjour Ibrahim. Donc on appelle ici bonjour bonsoir na tout émission na batana voilà. Kunzardo, je parce que tout ça, on a d'abord voyager à Jet Set et Salé au Ndeni parce qu'on est en Dakunayo. Et Salinga bien, on est grand prêtre Parouzo. On a perdu. Voyager dans l'équipe Jet Set. Félicitations à eux. Donc voilà, vieux pénal et Salé bien. Ça va les moitiés, en tout cas un grand merci. Ça va les moitiés, on a yaya moto. Ça va les moitiés. On a grand frère Nangaï, donc ça va les moitiés, donc voilà. Kunzardo, c'est vrai que Jet Set est salué bien Nebaki, mais Stade de Martyr, est-ce que tu connais Kunzardo ou pas? Pour tous les cannabis, on a bon, Togo le batté, Togo le batté, Togo dévoilé parce que le système va dévoiler en honte, va bomber. Si vous dévoiler le système, c'est que j'ai baby. Donc, bisonné tout ça, tu vas c'est la caca. C'est la caca, bah au CP là. Et au CP les ébélés. On a parlé. Tu es belé au chouchou ya bagoloa. On est bagoloa tout ya monde. Osko animateur na bango balinga mingi. Na ba mélomane ya bonne musique. Balinga mingi parce que na saela bango makambo o ebele ba sepela trop. OK. Na bokela bango ba kibombanda. Na bokela bango ba eloko zo sala bango babunda. Na yena lala wana pavu na yena ba Jésus de nia salela ngobo na yena ba itebe wo na yena ba bloqué aye bebe loko bato mono yo manyuka na mobala chauffeur
siko balelanga trop seke koko basa kitoko bazali awa mibali kitoko bazali awa bato mbongo bakoti awa donc balelanga trop après na ye ya suka awa na dynastie na ye na likolo te na sepete likolo te yoyo na sepete na nzoto ama soda soda abunda tongosa. Les secrets de ta voix est secret za na fazande trop fazande trop toi ba nogo ti to ba ya rapé mais na fazande mo trop secret ya vona nga on a pe système unganza omi munganza neni oui vitango na linga ngote moi banimateur mususu azuyo munganza azuyo munganza keyo munganza azonga munganza vuesili biso sikoyo tubayanga na biso mais na moi c'est okitsa mais munganze le 4 te face ligne moi to yango mona voit toujours aux alara pour ba musicien o ba kima na poto ba tikala na poto ou pas parce que les loso ba memi au poto exercer musa na yo. Et ndeto dit bino bo évoluer on a le padre bozonga zonga et belé bazonga c'est vrai qu'il y a aussi des gens on peut batika la mais est-ce que vous avez quand même pour bandego batika la bon on a mon batutu batika la on dirait ba na si on a talent na bangote. OK ba si on a talent ba moi si on a talent na bangote omoni grand-père de Cheta, grand-père dans la génération d'Abisso. Grand-père de Cheta, grand-père Fali Poupa, grand-père Héritier Ouatta, grand-père Fabrigaz, pour ba grand-père bateau tout ba na ba entreprise na ba grand-père. Pour ba peine na makam. Bazo ba tika na ba mikilité pour ba yebi o ezakati na bango. Ba na ba talent na bango, na bango eza tellement ezebelé. Moni mutupe il faut au milieu bapo au kima na pototi voilà bon bato misu ba consulta ba tuta batimbela ke ba prophète ba yebisa bango yo bena soki tout poto fo chapoa pour wana dimension te na kati na welo ezati mais mutu pena za na makambo na kati na ye ngako na kolongola ba réalité Pocheta Fali Héritier Ferré natangi bon Cheta kai on a fait et Fabrigaz na bato tout ba osana mambo pe ba kei ba na kini ba ke bazu ba kanda baza ba tukuta na pe na mambo ngape na gena mbanza na gena zenith ta beta zenith masana ngakuta kima ya animateur ngana zonga pona compona ke musique na ngande olesanga. OK et voilà et le qu'on a compona ke on a kati nanga o ezali na yebiki lobby atal po ezala déjà po nazalaka déjà mais na yebiki lobby ekozala ya minene ya koleka o nga na o ezalelo voilà o nga bato bakima na poto nga na mona ke kati na bango déjà evidaka bakota kota to evida après voilà po ba simba o ya minene ba okokate. Voilà Yves Kindou, juif noir depuis quelque part, depuis Europe. Donc tu as précisé, mais depuis Europe. Kaka, Boni, mon pépé. C'est vrai que mon pépé, c'est un maxi single, il fallait lancer les bisous, mais apparemment ça traîne, ça continue toujours à traîner. Pourquoi? Ouais, mon pépé n'est pas beau, il va devoir dire l'amour. On a décidé, on s'est fait là. Tout c'est là mon pépé. Eh, vous osez la go? Vous sommes mon pépé, on limité. Mon pépé est bima. Bateau non aussi bateau baotalanga nazoa ko assurer bango que bon za décider so mon pépé bimi et bon za décider ba bi ke ngana ratarate nga cridnio sona tchaka na marché kangaka parce que na iloko wana yango na uta lo bateau talera que bateau ba okima na poto parce que ba ni loko wana te ba moni loko ngo vide. Et puis, je vais soutenir le leader à soutenir au cabinet moi système. Au cabinet système. Au cabinet système. Tant au cabinet système, il y a pression magambo. Tant au second, à mon avis, au cabinet système. Parce que on a boulot au cabinet système pour na boulot. Ba biso siko et ça ben et so non musala na ngana no esamba.
et samba que Joe abora bien pour ngamutu moi na gisaso animateur tout ya mineno baleka bandima général vient nga sele on a PC mbote moi so lengi na TVK etumba mikolo sono na ngomi chiwewe général chiwewe e kasi ngai ba général tout ba oleka na mboko na pesi kampote général chiwewe mbote ondo ina yo siko aebiti d'abord ina ba mission tout vient na to kozaka on a ce chef d'état major biso tout donc j'ai bien ba to ba c'est la mon pépé ba o CP là ba on a décidé na obi na yena ni moi si obi batombongo ba yebana netiye mutambongo moi sandumba pe ayebanaka moi sandumba pe ayebanaka netiye moi sandumba na yeli susu na keto na yeli susu pona boyina bokango na yeli susu mibala loyenge bayebana netiye mobala loyenge tata ta côté na yeli o comprendre ba vraie chaîne bayebanaka netiye vraie chaîne ba complexé bayebanaka tala siko au moment na sujet bongo eko raté na kisaso naza o comprendre na boya kina bimisa émission na onde bimisa ngama voilà Parius Hôtel na boss na raté les boss Parius Pachongoya yem boss produit plan et nabi que boss mto produit un grand merci na boss parce que il pas content marambulanga merci na Jérôme Mike Katanga OP assiste à rappeler biso de temps en temps merci na yo et Jérôme Mike Katanga yo na go tika yote Jérôme Mike Katanga on a parlé sur Mobimba on a donc voilà. Merci beaucoup à Kunzardo, mais nous continuons toujours. Il y a l'île Mouimanebi Gota la mission depuis Paris. On s'est fait la rappeler à Kunzardo. Kunzardo va s'exprimer aujourd'hui. Kunzardo, tout le monde est sorti médiatique. Il y a Bercy Mouana. Azago ignorer quand même ma œuvre Oyo Sala. C'est grâce à Yende à commissaire musique qui a Jésus des nuances internationales. Mais pourtant tu es big yo na kationa on a été à ignorer ngati on to continuer voilà sotali sortie médiatique naé à ignorer ngati to kesko voilà même aza ko ignorer quand même Jet Set Mobimba parce que le big non yem ta commis ça Jet Set Mobimba la générique plutôt la générique internationale frère nanga wana avant ya Jet Set akuta nga déjà na bini sakati akena Paris na ya bato baotala nga nano bayeba naboka déjà ba cri belé we sala ba succès na kolo bakutu te mabala ya poto ekufaka te ekoyaka malada ndeke ekendaka ezongaka aya okuta déjà okeseza na succès naboka sikikoko yaka kunzardo pesa yo mwa moko arno demo na okata arno demo kende losako matinzobe losako cherigola papa sogaya padumpeti ela kanza komba oleko kumu José Lekemba mama weva bana keni sikikoko mboke kufi basa kitoko bazali yao œuvre jusqu'à kitoko bazali ya bato mbongo bakoti yao jusqu'aujourd'hui lelo ezalaka eza bakri oyo nga na boka bakri to ezala ba courti joie elekika esila yana nsko court de joie c'est kasi ya noko to lobaona siko tango attends tango ya lo baona aye siko okuta animateur titulaire avant na gena Paris ya beta Olympia de Paris nga na beta Zénith de Paris na tellement na micro ya Toto Kaluchi donc moni babiso to lo baraté toza na biso bato ya polémique te moni soki azolo ba mamba bongo après na tala ki l'émission na lobi susu mutako lakela Jet Set mabe zanga na telemeli milimu na yo ya mabe
oyo lingo lakela animation ya Jet po il fallait okomisa no wazekwa vena yo ya wazekwa okomisa international wazekwa kutu international na comité oyo okomisa cheta onga na mema ye déjà o déjà ngana beta animation et sala oyo sala te o sala ka crime ko na sibai na ndimi on a bete le maboko après botanga no cria bercer sous ya succès. Mais est-ce que dans sibai za to sola na te to sola no vérité masa nango to tala ngai na yebi ki ulinga nga mingi po obomai bato tu wana obomai ngate bien po abomai bato tu mais ko lakela place oyo ngai na sala nzela Safricas nga na Safricas ngam na sala nzela ya Jet po bato baboka bien wana nga sko yo leki ozoloba ke yo fo lakela nzela na ngai o na sala mabe funa telemelo na TV mais na yo tellement le gars na TV funa telemelo na loba na on na tikoloba ozala yo api tango Bercy mona abima ina sortie médiatique te ngai na tika makambo ekita pour na général makambo soke kiti nde ya kangi siko zoye mwende na zuye siko ozana cri moko na vie na yo ya succès cri moko Bercy mona ana cri moko kana site pe eza cri ya succès fouté ya cri po ba cri ya ba succès fou eza lokwa ba siki koko eloko ezosala bango babunda bato bazongisa na stade kibombanda okomprendre tela babundi mpo nazwa ye esilaka te eloko esali bango basona ye kibombanda na ye mobali na ye alukela ye babundaka ntango nyonso nakangi eyaya lala wana pavuma mboka ekufi mama même dans ça maman na kasi réponse à crit ça yom to pesaka réponse ya crit faut zong sango bazong sango mama ona beti kuna note assez ça dit ya kana port mo te na kati o ya na port ndenge nini ngana obeta ngo mama yo faut zong sano vie na biso wazi quoi tango zo lakela okese oyo ngai naza grand esprit naza lion naza dimension nazalaka wana siko yo zo leko oza kutu eloko te oyende to zuyo to peso makambo po biso Jet moto pesa ye makambo ya sa dana makambo e pa Félix Wazekwa asala bana sibai asa soni osai crime mokote crime moko yana dimension pe ya se ai tuka mbot mais tuka mbona beta yo wapi obi na beta yo wapi batu baotala banzele bayaya bafungula ngamu na bana Facebook omoni Facebook nde batu balobela yango ngana bana lobela yango de atongo na yeba ngo tongo banzele bayeba koma na Facebook kotana kacho komona bikoma bilula lona na ki connaissance chetaye boya lo nagi saso voilà na okende photo kende ko moni ba biso to lobaka te mutu muso aleki na TV alakeli nzelo nga na leka oken o na animateur titulaire yo lakela ngamo na bomoi bon malgré tout nazaki na ba concentration ya ba studio na ngai et tout ça na boyaki na kumba ngopo et voilà ngo déconcentré voilà na tikaki bato misuzo moni sotali la sortie médiatique na ye alobaki so kunzardo aye ao banana soki kunzardo aye voilà c'est que nga fona ye après poya so nga na ye après ye asa nini azongi mais tango na ye lala wana pave ya zongi si mama nana obanda youth nani mokonzi youth tasiko nde na tie bozwa botiela keka bongo na ba réseaux sociaux boy c'est que etumba yo boy c'est que yo wana dimension ya lakela côté ya zala po ya ki okutanga ngai nde ya uti pa akomisa no vie wazi kwa international après c'est bon voilà tout les camarades naie na tes dernières questions pour ina ko la mouvement ya vena biso wazi kwa te place à uta pour plus ko la
Jet Set nazokomprendre kasi kota kuta elengi te elengi akutaki omoteka ntango alakeli Jet Set mobimba yo mpe y compris papa nazoloba akutano babengaka nga tumi babengaka papa papa tumi bato tu babengaka nga nde baobengaka nga babengaka nga papa tumi papa tumi ça veut dire likolo papa ya banimateur. Et voilà, c'est quoi. Voilà, je pense que bateau union tout botali. Donc na kolo baké noko a concentré vie naé ande wonangai na sortie médiatique naé afinga ngate mais na leki kana tali sabato. Omoni soki mambo etikali etikala kapé. Mobi quand même ka bongwani. A mo sela nzambe. Bon wana na on a tali ngote mais ça bien. Ça bien. Voilà, c'est là encore ça bien. C'est là encore bien. Voilà, je pense que Bateau Belé, la émission, vous allez nous suivre. En tout cas, un grand merci à Olivier Doumou, l'honorable Gaëtan Koudia, et à Limouim Manobo, le boss Kalala Ilunga, Nakatsa Koloé Ziwana, en tout cas, Boza et Belé, Boza et Belé, Boza vraiment et Belé Bota la Bissou. Alors, Manzekou, la Queen, Oza Rota la Bissou. Je pense que nous continuons toujours avec cette émission. Nabi Boza Belé, surtout, Bana Mouché, tout ingénieur Zoé. Na kata istawana centre de fête donc centre de fête pas wana lobby banda toujours ko assister biso na ser na biso ingénieur Zoé centre de fête centre de fête ingénieur Zoé centre de fête donc na biso ista mobimba bango balinganga parce que oui toyebi ista mobimba eza ona et abena bakaya batume ingénieur Zoé sans défaite bazawana baza batuna ngai bana instant tout ba gaulois na ba gauloise toujours na position le 24 stade de martyr boya wana ebele parce que to buka ngona 12h déjà pour nga mona bana yo loba mamba 12h bato ba mo siama 12h nga mutu na pesa mais wana eza mouvement na nga na yebi ba secret tout ya mouvement. OK. Oh, nga na koli nga na koti na ba 20 quelque. Il est 25 ans na jetit. Donc ça veut dire na yebi secret animation na secret ya système. 12 heures. Gaulois. Bado kosa bino ba prophète le kuta tout bado le kana ba TV bado kosa o journée jour ezala au moins jour au samedi au jour mon boye ya au 6 ça sont est-ce que yo kufa déjà so au comme si 6 mon kufi hein au kufi au comme le 20 au comme nka le 24 ndo dai au comme samedi ndefo dai oh ba fantir nini wana donc ba prophète lokuta na nanda prophète moko boye na ba lokuta na ye obinde ba finge siko na sekaki siko elo mo wa liboso na commentaire jomo wa finge yo zoba yo ba prophète botika mama bongo te luka limero ya oui faut batika mama bongo ya oyebisa bato ba bangisaka bato yo il y a Gaulois et Gauloises. Tout dit ça stade martyr. Voilà. Voilà la Gaulois, boutoni sa stade de martyr parce que Kunzardo a bien aux Alawana donc bisotuni tout aux Alato assisté Jet Set Mobimba. OK, c'est bon. Continue. Bisotuni tout aux Alato assisté Jet Set Mobimba pour ça la fait bien. Je pense que l'actualité nous oblige à le bilan japonais Kyoto on a un bac récent mon confrère nanga japonais Kyoto le bic yem tazala qui oui d'abord japonais vient nanga suna ebité non na ebité mais japonais Kyoto il y a un leader na bino tant japonais tant yo longo jet set ça c'est ba magam na yo et yem tazora bino avec chef d'orchestre, Chiquito. Avec chef d'orchestre, non? Avec président Nabinot. Il y a un mouvement Nabinot. Ça là, il faut que ne rebête pas Paolo Tudili. Il y a un contraste. En fait, c'était lui. Il y a un président Nabino. Donc, il y a un Maribino na Angola. Donc c'était lui d'abord. L'idée naïe. Il y a orchestre naïe. Donc, vous avez un musicien japonais Kyoto.
N'habite celui, tu n'as pas l'idée, n'habite. Moi, quand même que japonais, à ça qui l'idée, yo. Bon, oui. Bon, japonais qui est au, nga na sala okese na nga. Yo sara mouvement na yo. Mouvement na nga. Ok. Siège à liboso bango baya solo liboso bana uti poto. Bon, na ebite su bana uti poto bon. Aye abeti na okese na nga. Ezalanga na Chaba Victoire na kwana. Eza siège mo ya général. Mongo azala wana vient na biso na bisembodo. Na bana répéter wana. Bango bayaka ba on a eu un mouvement na yo. Soki oloba mamba bongo parce que na éviter soki ba kuyu amelaka na éviter soki nga déjà na da shit na oye pa na ye nga na za musicien na ye ba ku ana problème à cerveau. OK. Moi té na tala émission na bino wana. Mais ça quand même vieux no quand même quoi. Non, c'est ton vieux. Non, ça veut abeta solo. Na orchestre na nga na siège na nga. Nga na répéter na ba musicien na nga. Animateur na nga do bisanga ke. Ko sangisa makambo oyo na makambo na yo na bangote. OK. Ngai na ngola. Shiki to kutu alinga bete na chambre na ngola. Tukendaka oui ezali makambo tango bango baye tumba yo za dia no kese to govanda wana to sala mambo belé du bayebi yango na tourmère ya vient na biso quadre ayebi tigana voilà tout na tigana to kuta de etumba na makambo na tout na ba misena na ba soliste na ba basiste na ba tourmère na ye biso nde to yaka wana na siège na ye ko répéter. Toyaka kuto baya kuto ko répéter de baya okuta ngai po to solaka déjà na ba chombo et tout ça et pesa japonais solo beta soliste nanga pesite mais botu na ngola ngam na kitsa shikito na nakolo bate na kati non mais faut le battre te na kati te wana za masala ngai limbisa masala ngai limbisa ya bakanda ya ba japonais Tokoto et tout ça mutu ezo ça bien te ye na ba TV biso ngana gaga so bonana ngana ke zamisa ani lote alegi na TV aloba et tout ça nyo so loba faut qu'on répondre ye mutu azana mutu ezo ça bien te mena kuyu a flashaka ala bosani manga mutu ya vie o bandaka na et tout ça. Mais le contrat de Paul Otudili. Contrat, oui, Vasco, non? Tu vends d'agana et tout ça, et na pena lingana chaba. Ouais, ils disent que ngana lingana chaba musicien nga po ba yaka ko kuta ngai na orchestre nga. Na nga chaba quelques musiciens nga to kende na bango. OK. Ole kana TV ba grand solo kwa biso, zoloba ba makam oyo zoloba japonais. Na regretté bon. Et nakolo bageza ezaka suya ba boaki au flasher au sale tout nde tindolo babongo akene no poto po wataka mutabe maki wata pe bolamu wata pa bolamu trop et tout ça voilà et ça n'a bien été ça n'a bien été kotala tout ça Tokoto bongo ana problème et tout ça voilà. Voilà, c'était là. Tout na batigana bango tout bayaka na siège nanga. Mais parce qu'on m'a dit à la base qui travailleur japonais. Oui, Azaï CG, il paraît. Allez libo man mambolo ba bon. Est-ce que japonais Vasco m'a bien la l'autre travailler na ye. Anani. Ana ora kuto ya obengata producteur te aya. Ah, devant ye. Japonais. Contrat Paul Otudili yom te na ngo zolo bazana ora ya obenga producteur te. Mais ebité. Tout le bada de to go vendre pe wana te. Kwa soli c'est voilà. To garder à ça peut trop na Congo to garder mais
le roi comme tokoto comme tout dans les ça bien té ba refoulaye et tout ça va là au bon. Voilà, c'était là Kunzardo général Etumba auto les gars quand même koyokae par rapport à bandeko bazaro lobaloba pe moi trop il fallait quand même aller. Au moins une émission na bino aza le roi ali boma so telengo mona ki ana problème ya zuka. Ba na respect ba journaliste ya OK là ba journaliste ndenge ali mutune ça bien hein. Voilà, Kunzardo, un mot de la fin par rapport à cette émission. Et puis, oui, Bissaba, na Jet Set, Nini, Bateau, c'est la paix, mon pépé. C'est vrai que Yosa, mon pépé, mais en même temps, Bagolo peut soutenir, parce que Bagolo va tirer. Bagolo va tirer parce que au chouchou na bango. Omoni, moi, les Kambebo, Marabatu, tout, tant sous na système. Pour na chouchou Bagolo. Bagolo, balinganga parce que petit na bango master na bango yaya na bango leki na bango abetaka bien adefendaka bango na mungongo na elobeleli omoni na zuruga obi zuruga mikolo to bengo propre bato tambo we la propre mikolo ngalo belango pulinto tongo kala tongo donc na pulinto siko bango ba komela ngolelo bagolo balinganga bongo mais non yebisa bango le 24 juin bon mona mambo gampe to ça on a assuré yo kanga mambo na biso lelo gampe de no ça mambo ça la bien gaulois et gauloises et gladiateurs ba o sepela ba mélomane na bonne musique ba ko sepela bato yo ngana vana na fanatique ya orchestre mo songolo ayebisanga bena to linga go mais bulono sala ngo za bien na batu wana lisusu baya tout ça. Voilà, je pense que nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Bandego misi pe quand même quand même ba bilora batori quand même Fabregas, ça va? Ouais, Fabregas, ça va. Nzembo na imo boy. Titre na ngom des génériques. Ah, yo tu n'enga na générique Chomik a bien. Chomik est bien. A bien mais bah ça la promotion. Promotion. Yo solo bibo c'est que promotion. Ah, on va bien. Chomik félicitations. Nate motana lo bake. Ah. Mettez-le, ça allait bien. Oh, mais on a tout banzelat. On a Africa City. Pas de tout va aller dans le système. Bon, on a biso au bois nyongo wana. Nini boya nyongo. Nina boya nyongo. Ouais, Anaba. Musamuna. Comment il dit? Musamuna. Anaba. Azako. Aza trop ko impressionné batu mais aluka azala zaga abanga zaga obi zaga voilà zaga Chomi aza ko luka to ko impressionné batu te mais on luka azala yepe Vraiment, je pense que tu délai dans l'émission. Donc voilà, ça veut dire à d'autres travailler bien. Pour ça, j'étais rien un spectacle. Chomi, il faut qu'on concentre nos bon, national lobby bon moni de abatu ba mo cheka. Voilà. Ba chaka déjà pe quand même. Et Fabro a protégé ce show. Merci beaucoup pour ta réaction. Mais tout le monde a même dans la team Pondé Bazolo, peut moi doubler moi boy Chando. Pondé Barana, pour ça ya voix na yo. Bazwaka bakini nga. Chando te abosabia. Biso to ba noko. Noko oya do boseli abosabia. Mais siko si bazuka bakini nga ona tika wana. Ponga na pesa moni to pour muta olobelanga zate na la team ngamu na banda animation na ngamu na sala animation tout ya la team wana o esala succès na la team le mama na ngaye asali ni niko abomina nyango le
akendaki na libongo bongo nzo kosomba mayanga na mboto ale basoko alibo libinza soka za moko libinza watande makambo ngamu na yana watande makambo ngamu tuiba to balobaka ngona Kongo makambo ngamu na yana ngo bondi de bato bla pecho na makambo elongwa eza makambo ekoma na bandenge so batali pecho makambo ngamu na yana ngo wata makambo ngati boyo batati na sa 2 ans na la team na gena Belgique na zonga ba refola biso na Belgique donc na apena mouvement na apena omoni la team wata nga fere nga na wenge na de leader minene nzamba pambolanga na loba bongo na bandi na fere gola na Yesu na la team banzela na nga nyonso eza bien nzamba zo lokumu et tout ça. Vous gardez toujours de bonnes relations avec Héritier Watana? Tokozaka tozalaka na ye tokozaka na lobi yango na TV. Eclipse Mososo, tu c'est un bon animateur ou Eclipse Mososo? Bon animateur. Bon animateur. Mais aza souté. Pardon? Aza souté. Ya zalati wibiti mokuke bako banga sunga ona omwete biso ko zala gaga yo pesa na linga omi goyo ebi yo mutu na ngai mais na lobi akoma matika pe fimbu tema ba match ezate beta mate voilà nous arrivons à la fin de cette émission mais ça va. Vas-y, c'est bon. C'est bon, tu sais le. Non. Moni ba cri monsieur, moni ba cri to sala ba kite po match ebetama, match do betama et tout ça. Fimbu. Après c'est go. Kata. Voilà, c'était la Général Etumba Kunzardo. Oh andima ko bimela solo na sortie médiatique na EP à répondre merci mon et puis à répondre aussi. Pourquoi pas japonais, puis répondre à la bande de Gomususu. Merci Bozaki Bele. Il y a autant l'émission à Bino. Je vous aime tous. C'est vrai que Kunzardo a dédicacé l'été. Émission fait là. On a lancé la dédicace Nanga. Il y a l'imba. Kunzardo zonga la sosa ba dédicace ko. Toi la posa na zonga la sosa ba dédicace mais on s'en a bien ba na poto ba otala. Te mais bongote. Voilà quelques dédicaces là-bas la poto batali biso. Na pesi bato tout balinganga moté plus de 143 89 71 29. Na longona no bato emo zulu ka fo monana. Donc plus de 143 89 71 29 373. Plus de 140 quoi? Plus de 143 89 71 29 373. Plus de 143, 89, 71, 29, 373. So bengi général, obimi na mo pepe, et ba surprise c'est belé keba. Obi bozwani ibora il a été voilà, c'était la Kunzardo. Oh, tout au long de l'émission na bossa na raté du côté de Bruxelles. Yves Kindou, juif noir, tout bossani était ingénieur. Zoé bana histoire solo bana histoire propre o ba cha pe biso à l'aise to dima pe ozana bango ye omoni ye ye su to vai na ya ratarate to bossa ingénieur Zoé to bossa ingénieur sans défaite ye azalaka sans défaite donc ingénieur sans défaite ingénieur Zoé bango bazaya ya palais ista mobimba na yebiki ya côté on a un système bazar mais à côté ba golo pe bazar mais Zoé na sans défaite kati to ba yebi côté to kuta na swanga na système ya Zuga. Voilà, c'était là hello Nyoste Bandarane Bandeli Pesouka quand je pense que nous mettons fin à cette émission. Quand c'est prêtre on a nani Boss Ilunga Kalala depuis Kolwezi na yoga sango Boss Ilunga Kalala na yoga sango osiko général et animation ya mboka Papa Tumi nga babenga nga Papa Tumi Boss Ilunga
kalala général nga na suki na nga na boss ilunga kalala esili il y aura des retombées parce que hier à raté na Ochango. Merci vraiment à Kunzardo pour accepter notre invitation. Je pense que Kunzardo a beau Arabiso te choisi na posa les canards vraiment porte ezalaka toujours ouverte. Ibrahim soka lukingai atana lala ki so la musinga kana ye. Kitoko Ibrahim, kitoko. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les fidèles du Congo Mokili, je pense que tout a toujours ensemble na bino batu o bolingara kozana biso vraiment en tout cas. Bah, salutations à Bisso na ya Aline Mwimba na boss sanate alors Manze Kula Queen à l'honorable Gaëtan Kodia à boss Ilunga Kala depuis Kolwezi parce que le 30 juin tous abon na Kolwezi pour un grand ouverture il y a hôtel il y a boss Kala la tozala wana na bandeko mususu pe et puis na bossani li susute Docteur Jackson Lubanga, Emmanuel Lubanga, Chacha Charlotte Lubanga, Bridel Mwimba ou atala rappel Bisso la Bossanité, la bandeli sous l'or, Manzekou, la Queen, Olivier Doumou, du côté de Brazzaville. Vraiment, vous êtes belé, Arnaud Assista Kibiso, le réalisateur de cette émission, Anel Kabafosset, le directeur technique de Congo Mokili, Sims et Célé, Nabo Sanarate, Big Up, Noyangouana. Je vous aime tous, d'ici là, portez bien, bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.